Papa, maman, cher honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la solution rapide. L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation. L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au plus de... Mbote libota mbote bande konangai. Awa tozali toujours na commune ya Nsele. Toye kolakisa bino lupango moko eza deuxième parcelle na Makadam. Oyo bozomona donc avenir munene oyo eza direct. Et biso lupango tozolakisa bino ezali nde tolobi deuxième parcelle na Makadam, tokozo Makadam. Makadam yango wana, je crois que la vidéo précédente tolakisaki bino le monde ba moto ndenge ezoleka, donc toza vraiment pembeni ya Makadam. Sur l'équipe clôture liboso deuxième lupango eza non clôturé mais aza deuxième parcelle na Makadam tala niveau avenue za munene. Donc so tala avenue de koza ta ba 15 mètres ya avenue to ba 10 mètres ya avenue. Donc pas on a biso bandi na colonne oyo tokokende tolakisa eza déjà na mise en valeur au biso tozomona na droite na biso wana ndako ezali. Donc wana tozopusa na totala moni avantage ezalaka kosomba lupango pembeni ya Makadam po okoki kotonga école, okoki kotonga hôtel, okoki kotonga eloko nyonso oyo kozala nango mposa ya kotonga ndeti na baplace ya boye ekozala très bien. Pourquoi? Parce que oza non loin ya Makadam. Donc Makadam ezopesa biso déjà avantage par rapport ya ba dimension tolobaki mapango nyonso oyo etekamaki awa ezala dimension ya 15 mètres x 20. Donc 15 mètres x 20 nde ezali dimension oyo ya mapango tozolakisa bino. Donc voilà un peu avantage ya kozwa lupango pembeni ya Makadam. Et puis non seulement pembeni ya Makadam mais ozozwango na quartier nini. Donc na quartier moko ya bien oyo biso nso toyebi tolakisaki vidéo précédente tolobaki awa toza na commune ya Nsele. Donc toi na commune ya Nsele na Arrêt Plaza soko koti Arrêt Plaza soko commune Arrêt Plaza oromona Makadam oyo balobaka Makadam ya Union Européenne. Donc après Makadam ya Union Européenne koti oya ko se retrouver ti pembeni ya Makadam awa les place lupango na biso ezali. Donc wana awa tolakisa na lupango place ezali tokolobaki lupango na biso oyo deuxième parcelle na Makadam 15 mètres x 20 bachango na prix il y a $25,000 à discuter. Alors bien deuxième parcelle na Makadam bachango na prix à $25,000 à discuter. Donc t'as l'emplacement, t'as la dimension, il faut comprendre. Non seulement dimension, non seulement emplacement, mais t'as la quartier n'est habité. Donc toi là quartier mon robot que il y a si non toi la quartier est déjà habité. Je crois que tout là que ça le pango to robima pe libanda bon on appelle sur nos quartier. Donc tu robi que le pango na biso eza 15 mètres x 20 deuxième parcelle na Makadam au bachango on a pris il y a $25,000 à discuter. Donc tout le monde a quartier n'engé ton ami, tout le monde a ba voisin parce que tout le monde toujours au revendre yo monter au revendre na ba voisin. Donc tout là que ça au quartier, tout le monde a peut ba venir, tout le monde a peut ba ninga msusu déjà ba somba ba tongi, au monde ba flat hotel ezali, ba restaurant. Donc toi là quartier mongo eza vraiment très kitoko et puis habitable. Donc Makadam est là pembeni. Toi la deuxième parcelle là Makadam. À tout le monde a avenir munene. Au côté le pan on a biso
ezaleli. Donc makadam ya munene bomona mituka ba moto et makadam yango yo liboso na biso awa. Donc pona ba onyos ba kozala intéressé, en tout cas benga biso awa tolobaki Arrêt Plaza yango yo Arrêt Plaza makadam o bomona place mutuka na noir et à la droite. Voilà donc place mutuka na et tout bima et tout comme ça kota yango ba benga Prince ya Union Européenne. Donc Plaza pona ba o ba Plaza ba comprendre ma to loba. Donc voilà un peu. Et pour na ba onyo sonde to lobaki ba kozala intéressé to lobi lupango eza na commune ya Ntsele. Arrêt Plaza au côté Prince ya Union Européenne et memioti na lupango eza 15 mètres x 20 oyo bache na prix ya $25,000 à discuter. Bonne chance à tout le monde na ba o ba kozala intéressé. Bye bye.